Batata, bamama, bandeko wa bolingo, mbote na bino pe boye malamu na émission na biso tososola ezali moko ya ba émission to programme ya Mayangani na Politique TV. Tososola ezali présenté epai wa bino Patrick Chimama, tata ya Mayangani, mwana ya mama Christine Kalamba. Lelo tozokende na kososola biloko mine oyo yo okoki kozala nango na soni te na mokili oyo ya se. Ya liboso ezali bilamba na yo ya kala. Bilamba na yo ya kala kozala nango soni te, mpamba te, ezo définir oyo yo ozali te. Ezo définir batalan na yo te. Bilamba na yo ya kala echangeaka mokili te, nto ekoki kochange mokili te. Kasi moto alataka bilamba ye nde achangeaka mokili, to ye nde akoki kochange mokili. Ya mibale, baninga na yo ya kala kozala na soni na baninga na yo ya kala te. Stati ezalaka te na kozwa baninga. Ata soki baninga na yo bazali ba riche, nto bazali ba pauvre. Kasi baninga ya solo bazali baye, bazali kosunga yo na ntango ya pasi, nto na ntango ya bwale. Ya misato, baboti na yo ya kala kozala na soni na baboti na yo ya kala te, mpamba te, oyo yo ozali lelo ezali mpona bango. Na kokola ozokola, ozo comprendre nto ozo réaliser oyo baboti na yo asalaki mpona yo. Ya misato to ya mine olebisanga monoko mozangi makolo kasi mobetaka pe mabaku. Ya mine vivre simple, kozala na soni ya kovivre simple te, yo vivre simple, mpamba te, bozwi nto succès ya mokili oyo okoki kodefinir yango na apparence ya moto te. Succès nto bozwi okoki kodefinir yango na apparence ya moto te. Alors yo zala simple na lolenge nyonso okoki kozala. Okokamwa ndenge bomoi na yo kochange mpe ekokoma simple makasi. Na banzi ete bososoli mpe tosuki awa mpona lelo tomonani na Mayangani nto na tososola na biso ya mbala nsima na kati ya Mayangani na Politique TV. Nazali Patrick Chimama, tata Mayangani, mwana ya mama Christine Kalamba. Très important. Mpe tomonani mbala nsima. Merci beaucoup. Mpe goodbye.